Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Eh bien voilà, merci Bandeko Bakolanda biso un peu partout dans le monde entier sur Fimbuna Fimbu News. Bino e one touch de la presse, Juras Malele. Donc ndeka to so na bino ba merveille na bino nyonso bolanda biso. Ba bi malgré to moins retard ko peut souhaiter bino ngo to zana bino ka de cœur. Ba merveille na ba abonné na biso nyonso ba merveille pe ba merci na bino. Ndebo zaki na biso durant année mobimba ya 2018, to côté 2019 en beauté, to côté 2018, pardon 2019. Bah grâce et belé déjà marambo bezo salama merci na bino nyonso bozala na biso le to zesuna Ken Piana to meka ko développer un peu makambo uti ko leka na 2000 ba fin 2018 sawa na musu to continue mo muki na 2019 oyo to e bananu ezani ni tozo kende wa internet sango ezaka raboye lokuta soki be makambo bazolo beze ya solo to ko bonga na Ken Piana awa il a claqué nyoka merci na pour assistance merci parce que to kutani susu merveille na yo merveille na Laura Chou mawete merveille na divine mawete merci na bino nyonso bozala na biso bozala ki na biso tozo continuer Ken Piana boni. Ouais, bonjour, je reste Malele. Napesi vraiment bonjour. Bandegonyo surtout ba Holanda biso vraiment. Surtout na ba sali nzambe vraiment solo. Prophète Emmanuel Dodi napesi vraiment ba mbote belé parce que lelo na kati ya Congo ponanga na ndenge na tamboli vraiment na ba église ebele na mo na Kinshasa c'est comme si to ana mosali nzambe ya solo azaka moko prophète Emmanuel Dodi parce que tozo ba prophétie keni nazomona ane oyo nzamba ko saelo boy ane oyo boy makambo ana nyoso esale makate ngalinga muta flatenga na prophétie te mais muta la kisanga nzambe ya solo prophète Emmanuel Dodi aza mutoyo akosaka te ndenge to mona rappel prophète Moïse na Londres soki ayebisi yo prophète Moïse ayebisa nga lobi Ken aneo ekosila te okomona poto soko moni poto te loba nzambe nanga salaka te namona ki Europe donc prophète Emmanuel Dodi en tout cas nzamba batela Nzambe abatela prophète Emmanuel Dodi merveille na yo dedi nde babinga ko dadi donc voilà merci na yo merci na nyonso ko sala ba prière na yo zo ya na biso zo sala biso to zala nde to zali alors Ken Piana 2018 et uti ko sila bilan 2018 Ken Piana bilan non ya 2018 yaki comment ouais bilan 2018 na ndenge musala to swana ki trop na lobaki yango bilan ezalaki moi négatif mais nga naza na ba place msu moi positif ezali po 2018 wana Juras Malele na mataki jet privé 2018 wana kaka na côté Europe 2018 wana bon to ko bomba te po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azosala terrain pe zwami donc 2018 biloko on a bénéficié côté positif yango wana. Alors 2018 pas na yo positif ndenge lobi malgré tout ça la ki émission ko finga moi trop mais 2018 d'autre part ba côté msoupé si libianté Ken Piana ndeko na biso to zaka na ye ndeko to zala ki na ye to zaki le 25 a bengsa biso na conférence de presse to ka ki nouvelle malgré to zaki sur place te mais to ki nouvelle bazoki sakié jour à soirée na ye na bandal ndeko na biso centimètre na pesi mbote place azali na bika kolanda biso bazoki saki centimètre na ebité comportement wana ya bitumba na babar na ebité banani o baza sima makambo wana. Bon, ça là yanga pasi, en tout cas bana poto, bo excusez biso. Baguerre auto salaka, ezalaka un peu, baguerre moko loyal, bo eza bien te. Ba milimo na bino bo uti nango wenge musique maison mère ya kozokisa batu. Bo memi yango ti na ba propre orchestre o bino bo sali. Donc liste ya kozokisa batu wana ezo sila te, bo ko changer te. Musique na bino ezo avancer te musique na bino ekomi ya kobeta batu ekomi musique ya kotinda batu bakala batu na bacoin c'est comme si ezaki na problème na mutala aza derrière makambwana oyebi yebani nango très bien senti eloko sala nga pasi ba nga bato bolé lisu kozokisa de amuninga
mbeli komiti pembeni ya lisu esala nga vraiment pasi kotala ndeko na biso senti alingaki apedre lisu na ye likola makambo ezanga tina. Bozokisi a déjà combien de bateaux, combien d'artistes bozokisi, combien de bateaux aussi bozokisi na ville ya Kinshasa vraiment. Soki bozalaki mibali ya tembe, ndenge bo mibengaka boza mibali ya tembe. Falaki bo fungola kesi na justice, fo fungoli dossier kaka na justice. Toyeba na ba force na bino na justice. Bokangisa pe senti yango. Est-ce que bozo se faire justice yango bino moko? Ah, maintenant, eza pasi pe mawa po nandimite. Nenge to so na cannabis boye. Nga soki nakuta na jazz yamso na kula mona yo kele mawa na nga sima nzoto te. Popo ani osima. Na panga na force kolega jazz. Na nenga makofi boye jazz déjà emoko a trembler déjà razwinga na kula mo menga na ko sale mabepete. Donc eza bien te. Totika na ba comportement wana. To beta musique. To za la teke. Ce qui est actualité, il faut créer actualité à Makasi. Si vous avez mutumbeli à Koufi, pour l'actualité, vous avez peine à 20 ans à Makala. Alors, depuis Makambonge Bandi, déjà, depuis Sentia Zouaki, Azaki victime à Zoka Bongo, est-ce que déjà, Bobengani Naye, beaucoup tani déjà pour solo la Aïbisa, cause na bit, pourquoi il est gars qui est nini, ou est-ce qu'il base au Ksaï? Nga kutu na zaï nango bezwete, nga susi nange zalaka, soki boa mi bali ya solo, bokende nanu na ba maître na bino na bokendo sala nanu maintenant si nanu pas wera nanu potondi mabino maintenant pas wera ndeni wera za vena bango non kasi bango ba monela ba faiblesse bakendo sala ba jane pas kofi bakendo sala ba je va sala kana pas vena somo se waze kwa baso pena ba shotogano ka bazuyo bo ba beto na senete saki pwa waze kwa bagena ba jane pas waze kwa wa mwa ba mutu bakangi o se retrouver dans na sel likola tala baje wana baosa la babi ke senti mwana poto aye atambola msuna mwa 2 mètres na ye to sale makambo na facilité. Ah malele totika distraction ko. Alors totika distraction comme dit ken piana to ko so la ken piana lelo il faut ko dénoncer en to zaka na ba bengi biso problème ya mani kina fifisi wa poto téléphone ninganagi to ndé ko la tengana yo ke mani ke corrompu mani ke ba laisser mbongo po a des niggas fifisi wana senti yo za papa ya manike na internet parce que yo ndo futa ka manike o futa ka pe fifisi wa ken piana na ebite ozoki tanko vandisa bana no mi balete o solo la oyeba soki eza nini bon ngape na Jires Malele de to travailler bwenga za na besoin ya émergence na vie ya mutu na mutu parce que le lot to fungola mwa kopo yo po mutu tu azala na a évoluer asala makambo ya bien parce que kana buzoba na biso oyo bafinga biso bazoba tokomi na niveau ti ya kosomba ba terrain ya minene kaka na buzoba na biso bato bafinga biso bazoba oyo mwa muke zomona na tozo partager mwa muke bato ba se retrouver tozana leki na biso oyo pena leki na biso asuke za Laura Chou. Pourquoi Laura Chou depuis banda fimbo na fimbo ti le auto reprocher été kutu yendele kinde photo benda ka mato Laura Chou ko sala boete nan na mona Laura Chou na mobile te non na mona Laura Chou na gafi moko te na yebi na ngate soka na mobile ne na poto na yebi na ngate yalo ba mobile ne ga biso ba yana non na mona na mobile te na mona na ngai loko ya ko reprocher Laura Chou te na zala pe na lisolo na kotongela Laura Chou te aza fi moko aza respect to fanda kanaye très bien. Na pese kutu ba mes condoléances bazana matanga oncle na bango kufaki malgré ba connexion oyo boyebi ga tozana biso pe na Afrique et ça les marapé partout na Afrique d'ici na kenda kuna pona koti sa émission boye kozo connexion na pasi boye kasi yango to lobi na minute pe na Congo connexion pe comme cher voilà et ça na makambo to bambela ka ke souffrance nyonso zaka na Congo partout souffrance ezali na Congo pe so connexion pe comme cher na minute donc et ça na ngoka makambo même mani de John moko boye ba reproche yango pe e komi koleka mandaki nanu na kofinga fifisiwa to meko pesa conseil nga leki bino na succès bino nyonso tu bo amanzanza kaka falinde na ko respecter bino tu botikali bo amanzanza bedi badete manzanza basule manzanza ba kokodi la so manzanza nana boduga linzanza
ngakutu na oloba kutu ni ngakutu ndeli nzanza liboso na habite soki jega si kwanga daite to tuna kwanga alors quel bien là lelo babenga ki na yoki ke manike na fifisi ko mtina ba niveau ya ko simba na banzoto ken piana famille ngo il faut ba singa famille ebenda na kamekata na kate ken piana manike alandi fifisi wa ti na restaurant na boduga akiko simba na boduga akiko simba pardon fifisi wa na nzoto parce que ba pesa ki mbongo tozaki ba pel ba bengi biso ke no manike ba otindela mbongo ya suka po nini asimba fifisi wa na nzoto kata bilamba bon et là on a biso clair ezali ke no mani de jeune aza ser na biso to ko déstabiliser te mais mani de jeune kolinga te masanga e diriger yo lingaka ko diriger kuti ya masanga parce que ba biso oyo ngai na ko trahir mutu te pona posa ya bière o comprendre na ko trahir mutu te pona na posa ya komela bière pona na posa ya komela bière ndena kende na trahir mutu likolo ya $100 donc ekosimba te nandimi te ke Laura Chou ako trahir mutu paza na posa ya komela guerre oza pa ya komela bière akendo sala peut-être trahison donc na senga manique de John toyeba ko contrôler un peu ba sentiment na biso peut-être ya biloko yango pe tozomela parce que lelo nga na yokaki déjà futi ke non muto atindaki babeta senti bakutana epe na manique de John aliaki la ya kofinga nanu fifisi wa pe balesaki la ya kosala mission ya kosimba fifisi wa na nzoto abeta ene fiske mbata bafute ba prime mais na désolé na image oyo batu bayebeli biso musala makasi o manique de John asali na internet lelo aza soda makasi trahison oya saleza trahison vraiment ya haut niveau bon masumu na ye moko ayebaka ndenga afuta en tant que parent en tant que mutu oyo makambo azo mériter nini azo mériter sanction parce que au moins lelo manique de John falaki bakanga mais ngai nde oyo boma ba moto okanga bato ebele toyoki déjà biso ku tovandi toyoki ba osala be mission ke to sundoli manique de John bakangi manique de John biso film na film one touch do équipe mobimba to sundoli manique de John na prison bala bakangisa manique abundaki na master fifisi wa abeta pe fifisi wa mbata siko batango il faut bakangisa baza bato to solaka na bango bien talaka ekomi muke boke bondela bato muke boke bondela bato muke boke ko bondela bato mais bagafe mususu ezoleka na ngai na bino bato apoto o bokondana biso tozalaka te toyokaka na bapel ken mutu na manike awa talaka restaurant na boduga place ya mbaba yo iye kotia trouble o respecter déjà di badeta te mais bato apoto ba mona biso mabe mais biso tozokende butu okepe no fandeli mutu lobi te tika boma plainte batu bazalaka na biso te boma plainte wane ko sala bien te soki lelo bokangi ya koti kasho kombo na biso kutu batu bakobomba bakozande fali basaleli ebe émission tala ebele tandis que fali depuis banda musique toyoka fali na ba désordre te fali aza artiste ya violence te sikoyo yo sala makambo na yo ya tolobaki manique de John a dosé moi muke soki azo sala ba bêtise ne akofingana na bato basolaka na fali bien alongolaka mwa kombo afali na kati ya makambo na ye acha pe na kombo parce que ngane na mema bino nyonso ane pa fali ngape na lobi a stopper nanu kombo ya fali na bakoswana na ye na bato bakopekaka très bien na fali parce que yozo finga muto yo asolaka bien na fali mais yozo kumisa fali suna kati non tolingi ba confusion na te nazo comprendre peut-être mamonde ezokende pourquoi pas babenga place akomi ko travailler Congo Tchèque ou azabo mukolo Congo Tchèque bazobenga ka ken piana peut-être Congo Tchèque babimisa manikete Congo Tchèque basala manikaye banate bayebi ye na fimbo na ezoleka na kata Congo Tchèque yango na lobi ngambo ezalaka bepa na biso soki mwana ke abundi libanda rapport elaka mamate mama zalaka place mwana oke provoquer batute yango moni nga epa manike na aneti mama nai da nyoso sala eyaka na mutu nanga bakokwa fati bayebi non eza nango pe mabete veluzo mbata bayebi ba pasio tozomona jesima tozana na kini nga kutu na loba soki muta ko sala bambe baboy si to contacta Laura nga penande na komo ke nanga chaque dimanche na zwa mabolongo nanga nake ko fuka me pas prophète Emmanuel Dodi na ministère des affranchis na limité 6e iri industrie résidentielle
prophète ya solo na Congo ba église tout a majorité ya ba église za limité et belé bazana ba magie prophète ya solo na limité wana c'est Emmanuel Dodi ngazo wa mabolongo na ngana ke papa oh Mutako sayote soko koti ministère des affranchis soko sali inane makamno fungwamite seko zana botuto zana kindoki mais oui c'est faut vendre sa famille donc c'est faut vendre sa famille merci Ken Piana pito pas le makizembe to zaina Ken Piana prophète Emmanuel Dodi merci na zo benga mingi dadi merci na nyoso ko sala pona biso merci na makamno so ko sala to zawana parce que nzamenda lingi biso to zala nzamenda lingi biso to za nzambe biso pe évolution musale ko sala matalo Ken Piana fali poupa auti Côte d'Ivoire fali poupa to moni fali poupa na Côte d'Ivoire saluana abetango déjà pour ça sal moto ko bateke non auti ko beta sala sikano ça sal o déjà beta a message ya ko tondi sango mais débordement ya full auto ko mona lisusu na ba invité bazaki na saluana o baki concert afali wana ba ke bazaki ba invité mais ba futaki ba mbongo na ba kotaki ba grand star africaine tomoni ministre Ahmed Bakayoko tomoni Didier Drogba ba matia kutina podium abini tomoni ki Samuel Etofis tomoni mwana ya Tabulay nani Youssoufa tomoni ba grand star tout OK ba grand star tout ba yaki wana merci balobaka fali iya kangara ba photo na bato so moi mutu na nzela aye to kangana biso photo na publier siko lelo zo e comme le contraire ya lisolo ke to moni ba millionnaire na ba millionnaire basangani pena ba patron ya minene ya Afrique basangani ba ye concert ya fali siko bino bato bo finga ka fali wana soit disant ono ya lukaka base ya ba photo ya banini bobeta concert ata moko ezana congolais moko te depuis Congo e banda obeti na mboka libanda ba millionnaire ya bongo ba ye ebele na soirée moko etikala ko salima te ba vie ba sala pe ba plein na bango ba par-ci par là mais soirée moko penezo clôturer en 2018 o santé pena ba millionnaire en plus to beta na masolo ya makambo ezoleka na Congo jira se malele soko bandi malwe katiki ngasani tambusaka Arnaud Malembe oyoka album contrôle degré kangeli Kinshasa nanu na yoka musicien moko te akangi mboka ndenge album contrôle kangi même ngai moko nazokamwa na fièvre politique otoza nango album ya fali eke ko kanga mboko batu bakomi ko bosana na jour à publication menga azoyebisa yo batu babosani batu bazoyeba lisu makambo ya élection te nazoyebisa yo batu bazo s'intéresser lisusu te ke ona batu bazo s'intéresser na bango lisusu te ke président sika bima journée batu bakomi kaka tselanga bafana tselanga 217 na ebisio confusion totale aza artiste moko na mona evie na nga waze kwa sala featuring na artiste moko boye na bosa na komba basali na héritier watanabe artiste moko ba utame basali featuring na héritier watanabe na na youtuber na tiki na Kinshasa na watu na batu vie na nga waze kwa utobinsa featuring abite abimisite ozomona ke nyonso tu ba congolais ba osala ya sika lelo ezokende mai osoyo ki yango na Kinshasa la reine c'est sabozo kangote wapi la reine de Saba pe beta na bar beta ken oyoki yango na bar ken ezo beta la reine mais ozala journaliste clair oyoki yango na bar ken beta na babar je reste malele bo bebisa ba misala nzemba vena so waze ko ezobeta wana na yoki yango te wana pe lukuta beta na yoki yango te oyebi ata ndenge ezobebandela nango dokuta mabeta na yoki yango te yebisa nga siko bino pa ni bosa musala ka boye ezobeta ebeteli wapi parce que yo pona yo so beta Facebook ekanga miti otoyoka so makambo wapi eloko ezaka promotion na Facebook pe yango yo ekangami esala esote Facebook ekangami ana bosa la Facebook mikolo esala te nzembo ya waze kwa otobi misala sika boye biango tala sabanguna tika ba bina bangwa ngote mwana yaka mwana amisu makasi yaka yepena photo balise mundele donc photo balise misuma ya fanda kote mwana ya fanda kote yaka te lega TVT na internet balanda potoka mwana ça va bien papa Kimi papa ofanda kapi avanda ma campagne kaka nzembo waze kwa na eriche ba safe tengo oyebi kombo nzembo na na bien autant
Ngana oka bandi ba mikilia ya Kinshasa te. Nakini oka nani mingi? Fali kaka. Ka fali moko. Moni a fali asikoyo yebi. Kana sucre. Nani ni susu? Jeudi soir. Na ba msusu wana kaka. Elena. Bana mjimo msusu. Ayemba bien fort. Ah, okay. Bafana. Na ba njimo. Ah, Nini sepesa kwa makasi? Na njemboni. Nzembo ka fali nyoso yo. Wana. Ukoma pia loketo? Nakoma déjà. Okoli? Obi? Okoli. Nakoli. Okoli? Nakoli papa. You are mineur. Na mineur mais bikoto msu nakoma mineur te. Oh. Bikoto msu bikoto ni okoma mineur te. C'est intéressant. Ah parti msu okoma olongwa mineur. Papa ti msu pa ba mineur elongwaka. Daza ba parti msu ya nzoto ki mineur ekufa déjà. Hein? Mineur elongwa. Oui. Ya solo ana? Oui. Ideo potobanga na biso mbila te. Mbile lo te. Yo moko défendre biso. Makasi. Olo bakebotika bango za volonté na ngamoko. Solo ti. Kaka papa on ne sait jamais. On ne sait jamais. Baloba kaka. On y a la relation. Kaka on ne sait jamais. Emso oya négligé boye mutu ananda rodeo na vie. Ouais, au père de Mbamoko. OK, merci. Merci. Alors comprenez, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez, tous les arabes, ils ont kinna biso alors ken pena, na si donc d'accord kita, na vidéo qui habillé ba côté mso comme na mukolo, arasu minerte. Quel peut mo kita ko fait sa message ni na bato bala biso. Ba loko na lobaka Jires Malele na bana poto, bokanga mutema po na mona mwana soki apesa ki numéro. Il ngaz à la bas scandale. Donc ça la bien. En tout cas merci. Sœur Pauline Lumumba, petit nanga Joël Koufle, Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, Sœur Dorcas Falanga, donc il n'a pas sur Bambote, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse, pasteur Laura na Irlande, donc il bat baza vraiment ébélé, ba obozo mabanga te, oza émission comme Facebook et comme cher, oza émission to kendo meko sala, oyo pesa numéro. Kombo na yo, oyo pesa numéro. Aya boaka batuna ya boaka batuna vanda boaka batuna ma chair de ma chair, poumon de poumon, Emmanuel Ngimbi, je l'aime beaucoup, et ma base divine Kito, toujours fort, mais base Rwanda ewana base Rwanda na boaki yenga mo Caroline Diasona makozanga te toujours en forme nazana kozanga te nazanga te partout oui. Oza somo somo te papa ezande nazalelaka tu vois nazalande bon tu vois moto nde bon vitesse okanga pe ba ujana ngana ujana te oui mais oza mina soza ba ujana ujana ngana lata soutien na ti nyoso na ti kaleso na ngana nyoso bien formé ba ujana ya ba fille mo ba bandi visika bon la vikala ngana na yebi da makamususu ujana poani ujana te ngana Caroline grande dame. Oui. Ana grande dame. Ba wana ba ujana ba wana ba garçon mike. Nga comme na ba grand tonton. Oui. Ya ba agine. Moi ba 30 ans, ba 29 ans il est kana on. Oui, moi na agine. Amona 17 ans moi makasi. Ono mo mke makasi. Na moi mke makasi. Numéro no ya combien? 081 60 19 729. 081 60 19 729. Il a kozwani mwana batute. Ya ngwana. Siko oboye laxini. Ndeni. Maboko no boye pani. Ndeni. Yo sale mission osimba na sebo pani. Oh te la simbite papa zande na vandelaka omoni na vata kabo. Ya mopo obenda na pe cigarette. Oh kana benda nyoso te papa. Oh. Ajamba pe amwele kaka. Oh te mais mo esprit foi vanda banini. Oh esprit. Mo foi esprit pe vanda. Ya mon. Esprit fanda. Esprit fe vanda. Obi ke viena nga Luiso Mbata na ebi ke bosa ebele bolanda biso Richard Amele l'international, Patrick Mayangi, viena nga Gauthier Mascotte, Angel Muswahili Makizembe Koko Arafat Makizembe. Jires Malele mwano obi ke ndenga za boepe Laura Shuboko sa ba fitting na ye. Bozui pe na ba numéro. Akoko mabena succès na poto makasia. Po ana vitesse ya parole. Akoko mana vitesse, Oko bando travailler. Même moral. OK. Même moral. Oh. Te
Te, même moral ndé. Ok, merci. Ok, merci bandeko balandi biso, merci na bino nyonso bozaka na biso, merci na Koko Arafat Makizembe, Angèle Moussouli Makizembe, la grande star. Donc merci na bino tout bolanda biso Ken Piana Makizembe, merci à prophète Emmanuel Dodi Dadi. Merci na yo, merci à Sœur Dokas Falanga, merci à la famille Malele, nous sommes battus dans South Africa Segenenda Jimmy Belaou. Merci na famille Malele Mobimba, merci na bino so bo soutenir moi na bino Jiras Malele, merci na venanga Raoul Mulobo tout de rap, Raoul Machoupe Dimo da fashion, Obema Ndwakila, Ozake Bele na Jilo Monamputu, les Kundem Pokobonio mon vieux, donc Oza et Bele Bolandakanga, bo continuer à s'abonner massivement. Christelle Motsengi Yaka na Sikre Mami. Na pesi mbote place aux ali Deborah Kamanda Madebo Deborah Chichili Susu Madebo Jenny Bosange Choco babi Sydney Langa 4 fois par an australien motema Jenny Bosange Sydney Langa 4 fois par an australien Mikolo Tolo Bakaka Memanga Kinenanga Tikanga Deka Travel toujours en forme, merci na bino tout bana Kenya tozoya to reporter qui on parce que mboka zaki na moi période de l'élection bakanga ba frontière mais tozoya Kenya on a bientôt, merci na bino tout bo continuer ko s'abonner na Wantashi TV, bo s'abonner na Fimbu pour yango les opesa d'information. Donc voilà babi Mikolo internet ça moi passe pour comme cher nyoka pesa qu'est-ce que le vend bisaye tokutani izuba